Yaya Nalobaka, chaque fois, nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. L'histoire triste, mystique, il y a Nadège, na Zeus, et que ça yo passe. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ce qui s'est passé dans le couple. Ou peut singa mutu ko soit ko sakanate. Oui, c'est vrai Yaya. Ce qui moi c'est mbalo balani. Moi si à cause de la porte bonheur et libala oyo, il y a couple oyo, il y a relation oyo lokola pe mobali. Yaya peut singa i passe ya ko sakanate. Zeus na Nadège bazalaki mwasi na mobali, babalanaki, babota pe mwana moko. Babota mwana moko. Alors, kaka ndenge zalaka, Nadège azwaki coopération asala na ndaku lokola bonne ya bana ya mutu moko ya mbongo ya tokotanga kombo ya mokonzi wana te bato ebele bayebi mokonzi wana voyagaka mingi. Alors, il se fait que bana ya mokonzi wana balingaki bakende vacances na France. Lokola balingaki bakende vacances na France, bamesana déjà kolia loboko oyo ya Nadège. Ndenge Nadège alambaka. Babimisa Nadège passeport. Nadège, il faut accompagner bana oyo na France pendant ces jours, il y a 1 mois, 30 jours, après 28 jours mokoboui. Nadège dans la zone nanda kunaye a informé mbal naït. Zeus. Non, chérie ndenge zali awa tala kope ebo na musala. Bana ya patron ben make des vacances na poto. Alors, ba poningai lokola balengaka mingi kolia biloko oyo na lambaka babito kende kosala 1 mois toyo kozonga. Mobali ya sepeli en tout cas nzambe oki prière na biso. Entre temps, mobali na Kinshasa alaki débrouillard. Hein, débrouillard ba tout travaux, moi kena on a trawana ba juillet azongi de qui va tout travaux quoi après on salaka. Baloko vivre ndengo wa. Bon, moi si tellement alors ça là na ndako ya mokonzi, moi ça yepela moi avantage mukie, hein Nadège. Donc ça va. Quand on est à la mokonzi ya moko biloko oyo baliaki provision batie comme moi na suka moi na ba pesi ya kedo ça va. Bref, bayoka na mobali abisiko toko sala ndenge nini. Ya te na déjà biteto toke ngana kwa kozonga mobali abite na dejo kozonga te ozonga ndenge nini mama. Nzambe asana bandenge bele oyo asungaka batu. Yo pena bafuti no tiki a poto ke osongo kozonga te to continuer ka fi oyo kasi mo condition na pa na e mo so mo conduire ba longoli un jour osani. Soki okeyo kuna zalana bango séjour na suka jour a kozonga yo kimi na yo. Bango bazongi bakoluka solution mususu. Est-ce que oza sûr que soko zongi bokendaka lisusu? Ote barobaki après France to koya to étage da mama tikala. Ngala kotika lobundana mwana moko ba mwana moko ya mwasi. Mwana on a 10 ans. La kotika lobundana mwana oyo to bundana ndanga so ko ipoto soki un jour au jour mukananda masungi yo okobengisa biso. Ça va. Bref, baiko kende poto. Tango bakei poto, yoka makambo ileki. Kaka na émission oyo yaya toko sola si on a le temps, un clin d'œil toko sala en ce qui concerne makambo oyo ya pasteur Joël Kabasele oyo ça fait couler beaucoup d'encre na internet oyo asengi batumbongo toko sola yango toko sala approfondir un peu les pour na les contre en fait qui n'est pas sérieux. Ce sont des fidèles ou ce sont des pasteurs. Donc et puis on va faire recours à l'authenticité kakandenge na lobaka. Mbote bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité vous allez continuer couper sa programme oyo radio lokole masolo et pas wapi tokuta na ka chaque fois pour na ko solo la makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ngai komona ngai fiston pelende tata ya sedek na sepelaka mingi soki yo bengi ngai tata pelende voilà partout vous allez kolanda biso ya la sengi na bino bokota bo partager to solo la tout ça là moi o ya festivité lokola kaka na prometa ki bino ya soki olingi to sala yo dédicace ko banga te tindela biso audio komela biso kombo to ko sala yo dédicace na cadre ya Noël
ekendaka ndengo wana. Voilà, mbote na yo Mama Aimé Zola, Molandi Monene, ya Radio Loco Télévision, toujours présente, la première de la classe, Mama Aimé Zola, Wumele Sikozali, Tika Tope Sambote, Nankutu Lukoki. Nkutu Lukoki, KVL na Paris, Molandi Monene, ya Radio Loco Télévision, Nkutu Lukoki. Est-ce qu'on comprend? Et Kendaka, Ndengo wana Nkutu Lukoki. Voilà. Yaya Lisone Bandi, Tangu, Nadège à Komina, Paris. A passé peu séjour. Parce que moi, na mokonzi n'est-ce pas, na hôtel ya 5 étoiles, na bana ya mokonzi, avec Olambela Bango, Kakaneza Laka, Ndenge Bayoka na kina mobali na ye. Tangu séjour et Komina Shuka, Babongisi Kakaneza Lakawana, bref, Nadège Akimi. Nadège Tanga Akimi na Paris, Baluka Nadège, Baluka Luka, l'appareil de votre correspondant est soit éteint, soit hors du périmètre. Bon, bana ya mokonzi, na mwasi ya mokonzi, parce qu'il est obligé de faire nini, bazonga na bango na Kinshasa. Bazongi na bango. Nadège atikali koto ko bunda ka Nadège ka bundi a bundi, azalaki na mwa de 3 camarades na ka Nadège laka. Nadège akoti, abwa kipe ngunda, ngunde bana ko keloko la ko boya muke alors, nzela ya mukuse boye bande kodeza laka mingi, Nadège ayeko bota mwana. A Juzemi aboti mwana. Baluki mbongo ba déclarer mwana kaka ndenge to sala ka boye bika Nadège laka. Nadège a commis la situation régulière en France. Nadège a super Moussala. A continué, science infirmière, Nadège à la cas, vieillard, donc ça va. Nadège a écosé Moussala. Nadège a su Moussala, Moussala a fonctionné très bien. Nadège a bongi, abandi pe kotinda moi katuku bianza, moi ma cassé en kembo, et pas ya papa et moi na Ezeus. Na mwana abali so s'occuper na bango comme se doit. Donc mbongo ya ndaku ba longwe kuto siki bane ko vanda po patron kuna ba kende ko luko te ba komi na lemba. Ba longwe na bandal ba komi na lemba. Mwanda ku ya deux chambres salon ça va. Na déjà des s'occuper na mbal na yi. Mais mo bali pa ne ko bunda na meka poto ya ka poto bing ndenge zalaka. Bref, après quelques temps passés, ça là avait pas 5 ans ba ki ba 6e année boye. Nadège et Konzo Muke ayeko sala nini ayeko bengisa Zeus mobali na ye na mwana na ye. Voilà mwana yo kono ba 17 ans parce que mwana zaki na ba 10 ans moko boye plus ba 6 ba 16 ans. Mwana ba 16 ans ki ba 17 ans. Ba komi. Entre temps na essaye no de ki kotoyo Nadège a botaki mwana mususu posa mukanda. Mais ayebisa ki mobali na yete. Mobali tanga komi na Roi Charles de Gaulle Nadège ayeko zoyer. Nadège akomaki mpe na mutuka ayeko zoye na mwana mwana nani teto ke na ndako bakoma mpe na ndako expliquer mwana nga Nadège mwana na yo na ndenge nini. Vous savez que c'est très difficile ceux qui muta wuti en Afrique ouais vous savez non na bota ki mwana pas mukanda et puis sa femme mariée au moins un peu comment ça sonne. Zeus n'avait pas digéré ça. Zeus a fâché à Kosakalate à Siliki, moi c'est à se faire comprendre et puis de qui batu ma camarade me va faire comprendre non papa moi les poto via poto les rendre moi ndenge msusu est-ce que préfère qui moi ça yo ba refouler to akuba mkanda sikabwe est-ce que moi ça bengi sioté donc Zeus a écouté na C mais physiquement boya tena C mais to éviter moralement na spirituellement na kati ataki na C to ataki na C yo kaka lisolo ya. J'aime partager d'ailleurs. Partager. N'oubliez pas de l'obi année Oyo. Est-ce qu'on ne peut pas finir année on a 45 000 abonnés? Faites-moi plaisir. Tout ça va 44 000 déjà. Tout là papa au s'abonne, maman au s'abonne, tout s'abonner massivement s'il vous plaît. Pour la toute cette année on a 45 000 abonnés et couper sa mission et s'engoter. Voilà. C'est là que j'aime. Alors, Zeus était obligé à accepter. Bah ça va la kuna. Bah dit qu'on fanda. Bandi kofana azipe mwana wana kaka lokola mwana na yeza ki mobali tellement sikoyo bandi ko poussa na tango bata visa sikoyo ya Zeus na ya mwana esili expiré. Alors Zeus a comme la situation irrégulière. Siko chose qu'on n'a pas compris. Il fallait qu'en principe quand on est à la cave à boti du sous et à déclarer qu'on a pour la Zeus pour mukana mais Nadège a comme qui na esprit
oyo ya mwasi ya ve na biso Mobutu Jani. Est-ce qu'on peut comme akomi ko compliqué. Mais papa, ça la paie moi tout. Maman, ça la tout nga pena so mukanda pona na banda pe musala to banda ko se débrouiller. Soki ata zoyi so zaki mba camarade na poto e konso balinga ki ata doki abeta mwa libanga na doki ya mutu kaka ndezo sala kabika ndezo sala kana doki ya mutu azo mwa mikem keme moyen te parce que ba ina mutu te do zoyi siye avant na kane kaka na ndako. Moi so ake musala moko asala ka tour butu moko tour amongo ime so ka kemo akosi mobali on a ko sala tongo na pokwa akei na tongo aye ko zonga kaka lobi donc zoyi sa comme le ko la momo na musala moko ba sala qu'est-ce qui ne va pas nzoka oui c'est vrai qu'il y a zo ki zemi pour na mukana histoire babu na mbali wana mais nzoka Nadej alinga na ye mobali mususu tango akosaka moko oui c'est vrai mususu sala rappeler tour butu mais tango akendaka tout mususu butu ya lokuta akendaka pa mobali wana akendaka pa mobali wana donc mobali na ye malgré ye mais azo tikate azo continuer ya soki tu ne déjà aux ambilinga mbilinga aux amwasi oyo avandaka suriete alingaka kinumba mingi. Faut faire attention au continue yango. Yango ba to mingi na éviter ba préféraka alinga mwasi oyo asala déjà vie to ndenge asala déjà ndumba asala vie pour avanda kimia to ndenge nini nga epesi ngai mutu ko swali solo oyo azoko digérer ngote kaka neza la ka voler mais un jour ba ko kanga yo mobali na ye Zeus a ko découvrir message sur na téléphone mutu abengi ye mwasi azalaki na douche na ko solo atali boy numéro est sonné. Un certain Georges. Ayambi. Allô? Allô? Tangu Georges kuna ayoki voya ya mwana mobali akati téléphone. Akati téléphone. A rappelé yango, Georges avait compris que mobali ya Nadej Mtambi aboko yamba. Aboko yamba. Tangu Nadej asisi ko sokola. Même si Georges abengaki awa Georges wande na to sala kana ye bo sala kana ye aboy ko yamba téléphone pour benga Georges aboko benga Georges aboko benga Georges yaya passe na motema Zeus asilika ya kosakana te ngana ina poto tozolu kwa mwana to moyen mususu bwakisanga no atangunda ngamoko na sala bwe olingi te lo nga tango zalaki awa oza mwasi ya ndumba mwasi nga na bala na mbongo. Comment se fait-il que yo boti d'abord na tiena C? Ça te dit absolument rien. Na ye mais tu continues. Est-ce que yo pona nini tango esa ngo ke musala yango ya butu aussi mona musala to ka na poto oui c'est basala ka musala bana tongo ti aina ngolobi na yebite même compagnie ezala ka ndingo wana te. Na lingili sutambo na yote okenda ka musala na butu okende musala na moyo na butu okende te yo pekisanga musala yo nani oyebite musala mtememe na poto awa patati bika mwasi do soki mwasi aoso kipe na maison na ndako mwasi mtasomba ka moya kolia awafuta ndako bakoma lokola les oreilles et le kimatoi et le kimutu. C'est pourquoi dans la vie il faut vous battre dans ça chaque fois. Un homme doit rester un homme. Oui, il y a certaines femmes, oyo, a la responsabilité pour un temps, à kolobate, à cause de la botosi, mais basi mingi, ceux qui ont la responsabilité dans ndaku, kole sabatu, basi ya mikolo ya kalate, parce que ba mama ba koko na biso ya kala, tango ba fonctionner ba zaka na valeur te, ba mama ba simbaka mbongo, oyo mbongo papa yebo ka pesaka ye. Ba loba pelo ko to ba vanda ba za ti lelo. Mais lelo te donc lelo moi ça kolinga azo place ya mobali yo si place na ye passe ya ko sakade surtout bato o ba sa étranger. D'ailleurs ça mobali ça la raté bando out of si ça leba 6 mois 7 mois ngo et là on va répéter et comme il charge il était so ki na yebaki nga na tiko ka na Afrique ngo me mona poto te so ko yebaki ngo mo na poto te mais cop o ya poto to ekio tango yaki pa na musala na bino yo linga ko zonga na Afrique na Congo ngam na peko bultika la kuna. Et j'avais accepté mingi sala ka mobali ndakei moi cha zelie na bana menga na linga yo kendi okeyo to si ozui moi
makasa nkembo osali mabete obengisi biso okomi ko malmenenga parce que yo obengisi nga na poto mobali okuta na se apekisaki semaine wasalaki moi semaine bandi wana aye siko asali 2 jours na moi alingaki de tour abuto no lelo na koya te na kokende na okokende musala ya butu te okozonga na ndako okozonga mbala be okende te okozonga yo za na pekisa ngai bitumba ebima wana mutu apesi lisolo oza leki ya mobali leki ya Zeus abeta Nadege nkuba akenda kutu musala te Nadege abengaka mbila te mbila ye yamba moto abenga mbila obengi mbila mobali na yo tata abana na yo aza na doki te obengi mbila pendant que obengi mbila akimisi mwana mbila tango ayeboyi soki mbila yelo ka liboso identité ezate passeport esila allez bakanga Zeus bakenda na iti olie ata Nadege alanda na éviter ngoza procédure nini est-ce que so bakangi ndengo oza sans papier possibilité o ba ko sauver yo tala kuntseki tala kumamba botikla na commentaire wa Nadege aboyi kokende batie Zeus na détention et consort batuni oza na mutu so benga te ote batu aka mwasi nanga est-ce que Nadege a mwasi na yo oza mwasi na ondenge nini nzoka kuna Nadege azalaki femme seule abotaka ndenge wana ebika ndenge mama wana ezala na kobeta yango te mpona développer sécurité kaka ndenge ezalaka wana epesi mbilinga alandi peti tango ya bref tango ya détention ekoki ce dernier a été refoulé refoula Zeus na Kinshasa pasi yaya mwasi okangi motema mobali na yo oyo abala yo bozalaka na ye apesa makanisi tika na poto po yaka na compte ya patron na yo ondimba refoule ye po yo okende kosala kindumba na musala basi ebele yango moko bandeko mosusu baboyaka basi na bango bakende musala baza na raison mwasi okende musala ya solo me na musala kuna ozo créer misala mosusu pasi okovanda kimia te obengisi mpe mobali na yo aye. Cela veut dire que ce que vous avez il faut otika. Est-ce que vous piquez que ça la tête, ce qui est ça la tête, vous recadrez on a ndenge moussou n'est-ce pas? Ma maman n'est pas piqué qui va s'en avoir partout dans le monde entier. Mais tu préfères au continuer libanda, na yébité papa. Ta la famille Zeus va comment qui na espoir. Moi na bango pe ake poto, akosunga maman na bango, akosunga ba neve, mais baye kozongisa ba refoulé tango ba refoulé ye abeteli famille na bango li solo famille leli kaka Nadege moko oyo asali yo boye likambo ekosuka boye te Zeus pedo yaya eza na batu mususu osali ye likambo atiki na ye leki onzamba kofuta yo me ba misusu batika kate ba misusu batika kate ba koyebisa likambo oto okenango tina tinga pe na ko venger de toutes les façons ça moi je na balaki na mbongo na ko po boya ye akende voyage wana ya poto ainga okende pete na ko po ya zonga linga zonga na pesa ki bulu wana aboni boyeko Nadege akomona papa Fiston Zeus akenda ipa ya nganga na kitokimosi so kitokimosi ki wapi tango akei bazongisi akei abwakeli Nadege maladie incurable à partir ya nganga wana mwasi na ya baya na mbongo 2 mois après que refoulé ya Zeus na Kinshasa Nadege koto yo malade juillet et makolo evimba ezovimba yosimba te donc moya akende susu musala ezate Nadege akenda asala examen nyonso tu ba mone loko moko te Nadege kosala ke avandi na ndaku moye akende susu musala ezate epesi mbilinga na hôpital ba moni eloko moko te Nadege pe abengi epana bango na Kinshasa mama talangai en tout cas boye na yeba te ba famille ya mwasi soki mwana bino abali mobali omona makasa nkembo boko pesa respect o se meki atinela kabiso boye asala ka boye mais soki makambo ekei na avantage oyo ya mwana bino aza na faute olie ata bovandisa
famille ba bon certain beaucoup zo avantage ya na bino ya moi na bino ya ndeko na bino ya lek na bino pona azopesa ka bino mbongo. Est-ce que loko on a déjà asali ezali pena malamu ya soko na bulu wana ko sala ka yango te. Na basi o babengana ka mobali na ndaku yo bengani mobali na ndaku mobali abengisa na poto ye ata abengisa te beaucoup na kuna mobali le papa c'est le patron de la maison, c'est lui-même la tête de la maison de la famille. Makambo ya kobengana ka mibali mbila obozu yango wapi euti wapi na pesi bino makanisi oyo. Recours à l'authenticité. Est-ce que bakoko na biso babanda ko bengela bakoko na sa mibali mbila banda ko bengela na ndaku? Pourquoi vous ne copiez pas de bonnes habitudes? Vous copiez à ba petite ya mabe pas si ya kosakana te ya. Tangu Nadej abenga pa na bango pe na Kinshasa mama taranga ma de sila te ekutu bona ke no hôpital so simba te boye mama ya Nadej na famille bango ba kei pe kotalisa tangu ba kei kotalisa ba yebisi bango no maladi ya mo ala bino Nadej eza na mutu ya mobali na Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ba beteli nganga wana keno tala boya donc kanda wana yango nde abwakeli maladi wana yaya bitumba papa fiston to bunda famille ya mwasi na famille ya mobali et comment eti ba bitumba ya quartier bitumba tozoyo kanate. Au moment où je vous parle pas fiston Nadej est toujours malade na France na Paris. Alors solution ba ebisiye il faut aya na Kinshasa ba kenena ye ba salisa ye coutumièrement na ndenge ya coutume parce que médecine ya mundele ezali kosimba te nanu pe azongite toyoki dans quelques mois akoya. Est-ce que jusque là libala ya na biso Zeus na ya Nadej ekufa te pour te pesa mbongo ya libala moi sinde a refoulé mobile na ye. Alors je bani mobile pesa to linga a refoulé mystiquement. Est-ce que soki Nadej a komi na Kinshasa na masolo te yokaka oyo akozonga su poto malgré na mikanda? Est-ce que akokufa na Kisasa te? Est-ce que bakosala babichebete azo ape problème azonga poto te bakokana? Tala kuntseki tala kumamba tala lisolo ya Nadej oyo ete ya bino. Ne faites jamais ça. Erreur oyo obengisi mobali très bien otali ata ba dépense oyo sala kite mobali ya komi na poto geste mo kitoko soki ozalaki ndumba ovandaka kimia te obandaki kotambola mobali azalaki te on peut comprendre mais c'est que mobali yayi oliotika obandi kokosa mobali ozu déjà gu wana ole na ndaku ole libanda mabe ya kosakana te tala conséquence famille baby famille ekomaki déjà réunifiée yo moko mwasi opanzi famille na olisusu bakangi mobali okoluka te bamoyen mosusu ata bavoka mosusu babwakisa parce que Zeus atikali ata kobwaka ngunda te asalika ndingwa refoulé yi. Siko qu'est-ce que toi tu as fait? Sika malade bandi asa malade na ebite soki Nadej akolanda biso to kolanda biso na moyen na ebite mais je sais que petite sœur ya Zeus a pesi solo oyo akosala tout akomo ça peut être message oyo et pesi mutu ko soit pas si akosakana te. Nadej a continué ba traitement et pas ya mundele oyo zo mona na te to azonga bongo na mboka na Afrique basalisa ye. Soki azonga na mboka na Afrique ako survivre. Soki a survivre akozonga lisusu na poto tala kuntseki tala kumamba biso tobomela kiyo lokolo ya momingo lelo yango oyo. Voilà, toko profiter la même occasion ya kobenda matoyi to solo la mwa muke ya tango mona zo koloba awa recours à l'authenticité to récupérer ma valeur ancestrale na biso on a pratiquement tout copié auto copier c'est qui makanisi ya mundele nda lingaka to copie makambo oyo aye d'abord à détruire culture na biso azwi bikeko nyonso ya bakoko na biso ba symbole na biso ancestral akei nango na poto et pas ya mbura matari ke pa banoko na Belgique na Europe kenda bakoma kosalela yango bakosaka biso. Est-ce qu'on ne peut pas rejeter une fois pour na kotala makambo oto banana ko raisonner banda batwana baya ba ila so makambo wana donc
échangea biso nini. Oui, c'est vrai, ba catholico, basala ba école, oui, ba pesa biso instruction. C'est bien, ton dimi yango. Kas instruction, oh, batangisa biso wana, batangisa biso makambo, oh ya bango, oh ya biso te. Oh ya biso te. Nalobaka yango chaque fois nga nazali contre, il faut pas revoir le système éducatif na Congo na biso ya ya. Na ndenge nini. Est-ce que il faudra batangisa biso ba Jeanne d'Arc? Tout ça na moni. Na place à Jeanne d'Arc, pour la nuit batangisa biso ba Vuluzi Kimbangu. Est-ce que Vuluzi Kimbangu batanga na classe té? Batanga na classe té. Ba miracle oh Vuluzi Kimbangu asala, baloba ngo na classe té. Pour aucune page ya livre histoire to ya science baloba makambo ya Vuluzi Kimbangu pona nini mais ba ça soit makambo ya Jeanne d'Arc, la révolution française, la révolution américaine to kosala na yango nini. Revoyez-vous yaya na mikolo leki to lagisa kibino azo talisa kibino comment est-ce que la République française bazo kotangisa bana école l'école gardienne to primaire de wana batu o il faut pas ina ba socle noir batu o ande mana bango te ba socle noir exercice numéro 1 numéro 2 to la taki yango abomona ki yango yom do la kano mwana ngata ngaka na ekora mindele te ngana fana akota batu mindu te ngana fana akota mindele honte à toi yango ko sala ke yaya système ya colonisation wana ezo continuer tilelo. Je vous ai toujours dit colonisation et silate et continue aka batko bazwa relais ya colonisation et comment ba pasteur c'est ainsi que ba pasteur bazo continuer ko sala bakambu oyo bandaka ko sala na colonisation ko zwa basi ya batu ko yiba mbongo ya batu ko panza mabala ya batu yaya je préfère encore la sarabino, je préfère encore muto asi munduki boye AK47 pistolet akangi olme ba côté libu nanda ko ba meli ba zubino mbongo ba kena muto na nzela bakangi yo ke mutu asimbi arme lokola Bible ba pasteur ba baranini munduki nanga yango oh munduki nanga Bible munduki na ndenge nini. C'est pour vous détruire. Mutu asimbi Bible azo brandir Bible boy il peut te détruire plus que la destruction parce que a ko forcer au te mais la Bible balobana a transformé yango a batté yo a zuyondaku a tekisi yondaku a zui mwasi na yo a zui bana na yo pour la bonheur oya ye a zui nyoso ya ye komi ya ye na kombo ya semence ko semer. Qu'est-ce qu'on va semer yaya? Histoire ya pasteur Joël Kabasili. Moi na moi si oyo. Bon, d'ailleurs, moi ça m'écoeure. Toujours yo kabakamongo par-ci par-là. Ya na comme c'est comme une ligue moko ya ba scandale ya ba pasteur ou bien ba yo kana rakeno na période intel mois 4 5 mois et ko sala mutu intel 2 mois ko sala mutu intel après ngai. Combien de scandales et voilà mon papa molé ba scandale banda anewe bandi. To banda ki na oyo ba pasteur ba zoko yo kana te mai kalamba ba bunda ko to na Moïse Mbie ba ngona ba pasteur to ko o mutakala mo sa mai kalamba e bimi o no maka bo na nyo o moi zawa di vaseline e bimi ba scandale o ko to ayemba ka msuana ni o yemba ba do bango ba scandale na ba scandale to ko so bezuma kama Marcelo akei na ngotia e kati makamba denilesi to sinante to ko so makambu ya kabundi walesa na denilesi awa bapotani esili donc Mogisho qui a déclaré lui-même que Mogisho a déclaré non na procès na yede na za mutu liboma na fou et Mogisho andima que aza Uganda éviter ce qui a changé nationalité toi a changé akena na Brazzaville bakangai na Brazzaville pour escroquer ka batu e ba escroquer batu ngeni Mogisho luki mutu ya batu o aza normal ba déguiser comme étant mutu liboma ba yena en pleine campagne, Mogisho a délivré mon talibon. Nous, chez nous au Congo, tout ça, pitié trop, hein. Tout ça, c'est qui? Bah, tu me soucies. Bah, tu vas boire un mois de délivré mon talibon, tu vas tirer mon talibon, ça va? Yo, le délivré mon talibon, bah, il y a vraiment tout ya liboma délivré. Mogisho a cocaté. Il y a quoi kangara na braza? Escroc. À côté de Kachetan, ici, au lieu de refléter na Ouganda, bah, refléter na République démocratique du Congo. Dépotoir, pour Nabino. Bazui Mogisho awa aitiki wate aye ko finga batu ben sanité na télévision Mogisho to yebi mso Mogisho so Mogisho bakangiye après okangaye ba avocat baki ko défendre que yobno aza liboma do bakabuta ndako ba na yebi yangote mutu liboma botiki asa l'église
Bon, la tribunal, tous les coups sont permis. Moyen tout pour bima. Abimi. C'est Moutaliboma là. Au lieu de surveiller, vous pouvez warning, mise en garde. Vous pouvez qu'il y a zongi na église, Moutaliboma a dit qu'on va copier Sumbongo. M'enfer, ma Congolais, ma Tumbouini. Il y a certaines choses pour les musulmans relécater. Et pas aussi relécater. Qu'est-ce qui s'est dit dans Moutaliboma? Mais vous pouvez qu'il y a la chair, vous pouvez copier Sumbongo. Et le gouvernement a été laboratoire à la nier. Azofandani. Moi, si Oyo Joël Kabaseli, pasteur, moi j'ai eu beaucoup de respect avec le pasteur. Dans le bagayango, 95% de pasteur baza faux, mais 5% est un vrai bazali. Ou un vrai baza mouki. Mais pour l'année bobundarati à mouki, on a beaucoup de normal. Mbotenayo Alpha évêque, Alpha Paul Oskem na Matadi. Charlie Moubiala, apôtre. Mbotenayo, basa na nzambe ya solo, bango wana. Oh, il y a une prière, ofele ya mbongote. Benga bisto opéra numéro apôtre Charlie Moubiala, akosungayo. Apôtre Chico, Apoam, les États-Unis, push, pray until something happen. Mbotenayo, tala ba vrai abasali ya nzambe bango wana. Benga to opéra numéro ba osamba la pona yo ofele. Ya mbongote ofele. Olongo na Kinshasa, okei na poto. La France va bénir pour na kosa la campagne na éviter quoi obandi ko senga batu mbongo mutana $2000 aya na $2000 au sambela pona ye aussi $2000 okita 1000 1500 1000 ti ya bazolinga bali abino tina ti mbongo wana bakokabola yango bango na mutu oya bengisaki ye. Et ce qui me cœur tant que ba ke ba église ezali bongo ba magablo, ba boutique, ba compagnie. Pourquoi vous refusez ça? Mais c'est clair. L'État, il faut affouter à l'église, ba taxe. Avant qu'on fonde l'église, il faut avoir des conditions qu'on a compagnie. Bon, l'église, mingi, on dans l'andela où il y a comment la moutali bosso. Ba bande l'église de maninga. Ceux qui sont venus en plein, à Bengani, ba to bande l'église wana, à TMO PDG, CEO, au moins à témoin si na adjoint. Quand tu as témoin nanaye, pour la camoufler, à côté de la poste, moi, il y a secrétaire de musique, à anytime. Bien privé na bango. Pouvoir du père au fils. Il y a des gens il y a des niveaux, à Moutouba, mais à la vérité. À la vérité à somme. Moutata pasteur, à Kolinga, comme ça peut moi, nanaye pasteur, n'est-ce pas? Moi, si naye pasteur, pour ce cas, moi, si à Simba et Tonga. Honte à vous, c'est du faux. Nous sommes en train de vous démontrer comment est-ce que la colonisation continue dans l'église. Vous ne comprenez toujours pas. Est-ce que côté ma bonza, quoi nango, ba forcera mutu. Ba église est comme une machine, ya ko swapper ba carte. Mais ça comprend au somba nini. Osomba nini na roba yango awa makambu ya na tanga ko maladi o evanta na ndako awa batu ba osala te ba okene musala te kolia difficilement bino ba osenga batu ba tila duma bonza na M-Pesa na ba e-wallet ba monnaie ba Orange Money et consort nga mona ole yanga te luka moyen pour osala musala te na tindela yo parce que toi tu es qui? Pasteur est un homme comme tout homme asa extraordinaire te. Yo voyez ça dans un temps plein. Temps plein c'est quoi? Tu es pasteur, oui, vous devez nous prêcher la parole de Dieu, mais il faut aller travailler. Il faut aller travailler. Yo ok na poto senga batumbongo, na poto kutu doki batumsu basoka moins de $2000. Basoka ba 1000, ba 1500, ba 1800 consort. Attends kutu ndosoka $2000 ango. Attends na soka $3000 par mois. Donc, on a $2000 na pesa yo. Na kufuta facture na ngandenge nini. Classe abana osala ndenge nini. Na pesa yo po yo osala na ngonini. Po yo osala na ngonini. Nzamba benisanga na semena lo na nini yaya. Yaya toso la pembe hein. Toso la pembe. Yaya réveillez-vous. Est-ce que ma scandale oyo kabase la oti kosala. Na ona lobaki eke musika e humanité. Nazo ko benda kabino matoyi ana radio lokole tongo midi pokwa yaya.
Tokomi na temps on a décembre, ba pasteur ba kosenga bino mbongo ya marque na marque. O campagne d'évangélisation, année asuka, année oyo kosi sango boyete, luka okota 2025 na mapamboli, pona mapamboli ya kotia mbongo boy. Ya kopesa bango te mbongo wana ba osomela ngo ba Tesla. Ba ko voyager nango, ba to ba osenga bino mbongo, bango basalaka ba pauvre ba kuma ba bien. Bana bango bakenda États-Unis, ba Canada, ba France, ba fandaka bien. Bana ya pasteur ba ko bana ba politicien. Jusqu'à quand yaya? Bazo ça ba faux miracle awa. Toujours démontrer bino ba faux miracle bango, mais bozo ndi makaka te. Ba faux miracle bozo ndi makaka te. Bazi Bible ko arme ya ko détruire bino yaya. Mais pour nani mvuluzi kimbangu yaya. Asala ba miracle otomona na papa Fiston ozonga na leka moi chef oui fana zonga na mpona koloba tibo koyoka vuluzi kimbango na musa mutu dina ba tu ebela so ba dina comment ne dina moi chef dina na matani awa na ba Congo apoli avec musama ki mai ezo bimba ya kokosora ko pola dina telema mai na makile zongi dina telema abala abota bala ne basa mwana mwa dia utakuta kubenga ngai na lexa elema wana vuzi kimanga tamba likolo ya fleuve Congo fleuve Zaire awa likolo etikala awa la kitendele likolo aso kote mindele baso uta mindele bokumisa ka mindele mundela lobi mindela uti kuna ye azoya kotale kwa vuzi kimbangu. Ici je ne parle pas de l'église kimbangiste, je ne parle pas de l'église kimbangiste. Parce que Voulouz Kimba appartient à tous les Africains, tout le monde. On doit vanter. Moi j'ai été surpris na Maroc, il y a un jour il y a Voulouz Kimbangu. Na bibliothèque à Maroc, ba livre il y a Voulouz Kimbangu ezali. On parle de lui. Ndekomo kwa ça témoignage awat. Alingra Koufa, la Congo par la Pointe Noire. Dernier soupir. Amona litanga maye koya boye mutabima kuna Voulouz Kimbangu akoma docteur asungaye. Pourquoi on n'en parle pas? Moi j'aurais préféré encore dans l'église binona beauté à kata idéologie à kimbangisme Voulouz Kimbangu. Bien sûr le Dieu universel existe. Quand vous dites des dieux d'Abraham, des dieux d'Israël, vous détruisez la vie des gens. Vous prenez les femmes des gens, vous prenez les enfants d'autrui, vous détruisez la famille d'autrui, vous prenez la richesse d'autrui, vous volez l'argent de pauvres. Na Congo, il y a Dieu d'Israël, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham. Est-ce que c'est pas congolais? C'est pas noir. Pourquoi ne pas dire Dieu de Kipavita, Dieu de Simo Kimbangu, Dieu de Ndamba Kokonayo? Bon, ceux qui vont dire $2000, on a capacité de payer si yo. Au Salamoni. N'est-ce pas au Cameroun, on a monté ça? N'est-ce pas? N'est-ce pas au Cameroun, on a monté ça? Là, tu rentres très bien. Maman, tu voyages. Ok, on sommeli à ngopé ba na robila mana poto. On même pas la robila mana qui ça. Basola ta mutoki ya batu. Honte à vous. Ya réveillez-vous. Réveillez-vous. Yo bazo kosa yo. Na la to pesa bino ba démonstration sur tous les plans de l'église douana. Et ça enregistré comme étant une association. Ya batu ya maboma. Ya batu ya maboma. Bakenda maman moko aloba yango awa noir sur blanc bakenda ko présenter yango mon église ya tuki l'église va filmer mon caméraman ozo sambela quand même panza caméra wana ya ba image wana ba ozo ba okenda ko présenter kuna mon ba to soki parla ba o ba ça ba décraquer mental ba outi na Afrique ba guerre banzala et pesi bango ba craquer yango sikoyo biso bo pesa ka biso mbongo poto dozanga bango boyi on parle pas de la prière kuna. Bazo fitela bango basal, ba pesa bango mbongo, likolo ngo bazo ko yiba ka bino mbongo mususu. Pona nini yaya? Pona nini yaya? Kala to bane ko ka telokola ba mama ne bazaki beaucoup plus dominer miko ko mina ba papa. Na ba papa. O nzambe ya kingani, nzambe ya kingani, nzambe ya mutozala ka yaya. Honte à vous. Na yoki awa Churambomba qui salue en passant, ayokena ba combattant mususu, ba kene komona pasteur Kabasele Joël Oyo, avec une église à Sengi, ba 2002 ba après ça va une explication. Moi je soutiens ça. Allez-y comprendre. Allez demander à cette dame là, à Senga Bambong wala pour nani. Yaya, moi j'en ai vu.
Muso baba il y a pas évêque asana Kinshasa kama ba dodo kamba oyo atape évêque ya Kinshasa kuna. Asenga batu mbongo mutu tona mutuka na ya pesa ye mutuka. Je suis sorti dans l'image Joanne. Et ça en Afrique du Sud. Na mone azo parler à langue na Kimbala. Est-ce que ba parler à langue na Kimbala? Ngala mona ya pa na Kimbala. Na ba image. Honte à vous, Yaya. Honte à vous. Celui qui mange à l'hôtel, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Comprenez? Est-ce que mbongo yo kendaka wana oyo zwaka wana yeka basi mta commission ndengo wado yo okoseme wana pona obika il faut que la semence oyo uti pa kabasel. Ya compris les choses go? Recours à l'authenticité Yaya. Nana sepeli na prédication oyo ya sango mokonzi oyo Yaya bana ya mvuluzi kimbango ba telemi. Ta la prédication oyo azali ko sala mvuluzi kimbangu akota kataye avali ko pesa message. Yaya sango à l'église en plein culte. Yo kama kama ote. Soki be église bandi ko te ya makambo oyo. Je crois makambo ko changer. Tona nangana bino le moko la dimanche. Sango mutaoteya, sango mokonzi. Apa fizo bila ni sango mokonzi tana na nuyo. Avala tela moni. Omoni. Sango yo. Voilà. Voilà. Sango mutaoteya. Landa shigo bien la tu lango yo comme na bien landa. Soki lelo tozali ba chrétien, catholique, orthodoxe, boye na boye. Eza bien, eza mabete. Mais tango catholique yaki ekutaki biso na nini? Tango orthodoxe yaki ekutaki biso na nini? Tango protestant yaki ekutaki biso na nini? Tozalaki banyama, tozalaki bato. Nzamba ayebaki biso, ayebaki biso te. Lelo soki mboka ebebi parce que tozwi milimo ya libanda. Tokoti yango awa na kati ya mabele ya bato mwindo ya bakoko na biso oyo nzambe alobela bango awaki makambo nyonso mabele na bakonsekansi esalema na Congo kala alobela bango tozala baprofete aloba na mafuta ya Polonia makambo nyonso ezali koleka lelo apesa mpe oyo tokoloba bareglement na baordre oyo nini motu mwindo akosala na Congo oyo na mabele oyo me tokosala yango nyonso mondele aye abotoli apasoli yango alobi kofukama nde kosambela kokanga miso nde nzambe akoyoka yo komona mondele nde komona nzambe komona mondele ya basuki mondele nde nzambe komona mondele komona baange komona motu mwindi komona demon kolata poso komona demon kolata elamba ya pepe komona nzambe kopakola mafuta ezali esantu kopakola mabele ya bakoko ezali demon na nyonso wana nde esali lelo tobosani mateya ya mafuta Polonia message ya kipavita message ya kimbangu baza baprofete baseksisede lelo mpe ngai nalobi yango soki bolingi kozonga na kimia bato nyonso ezala bapaster ezala basango baignore nano eloko moko oyo batia yango ekomi première position la science occidentale et orientale parce que tango wana baye koyebisa biso catéchèse fukama tofukami gloire à toi Seigneur esalemi liboso ya nzambe tondimi eza doctrine fukama tofukami nde tozosambela kaka miso tokangi miso et les pauvres à l'esprit notre Père si on te fait comme ça au moment biso bazali pesa biso idéologie wana epa na bango bana na bango bazotanga géographie bazotanga technologie bazotanga comment créer avion et téléphone mais biso tozali borné tokese bébé pour l'unité évangile le temps d'aller cultiver à exalter et comme kaka ba église ko sauter mais ma paix les autres continuent toujours pourquoi tu évoluer sur le plan scientifique la scientificité la technoscience ya biso bato mwindo to évoluer aussi
sur les grands gels, des commissions de l'eau, liwa. Otali kotoyo, ba chinois. Otali kotoyo, ba indien. Otali kotoyo. Otali kotoyo. Mais vous tout de à se peser à sac pour la cocotte sans la dépôt na banco. Otali kotoyo, ma beleza ali na richesse ya makasi. Mais otali mutu mwindo, lesi oyo azana nzela azobongisa basala nzela. Azo bat oyo baye kokuta na bele na biso ya koko richesse za na kati ba mili kono na biso parce que to boy koyoka message ya kala ba koko na biso batikila ka biso bitila batikila biso ba principe koma bele na biso bayi ba yango pe soki to lingi to bika bino nyos na ba ministre na ba donc batu nyonso bazotala mboka bosonga na couture, de deux, bosonga lisusu na ba message ya ba prophète balobaka nini soki totosi yango kilokota masasi okobeta bato te bapaya bakokatisa mai na biso te so bazokatisa mai facilement parce que mai nyonso toteka mais soki mai na biso ezalaki na puissance bakoti na mai boye baziki bakoti na mboka boye babongi place bakotelema boye mabele efumbami ebeli puissance nyonso wana eza lisusu te toteki mboka epai ya bapaya toteki yango na mbongo te toteki yango na manière na culture oyo tobongisi tobebisi totikali kaka koparle ya langue shababababapokopam na kokende poto nauti amérique c'est rien là-bas amérique tokami na mabele oyo bami na mabele oyo mondele ya tondi akomi bien na mabele oyo avion eleki likolo na mabele oyo telefone osi oyo wana ozoenregistre ngai na mabele oyo mais osimbi chapele boye ofinga motu te jeune ya prière d'être jour okende mosala te bilanga yango mabele yango batapa bazali bangombi bazali ale toteki yango mabele na biso toyinaki yango bamemeli biso baengrais totompela biso mpo tozwa lisusu biloko bakolia malamu te sikoyo lelo awa tolati baetole na bakalote toyei kosala nini awa mpona kohonore nani vierge marie abandaki nde na kongo awa abandaki nde na mabele oyo abandaki nde na mafuta apolonia tozonga au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Oyoki prédication ya sango mokonzi oyo yaya. Ngata on a se pumona awa tozonge la culture na biso. Même ba mindele bango moko ba di koloba yango. Pape Jean-Paul de Lobaki yango. Les dieux se trouvent en Afrique là-bas. Nos ancêtres priaient. Est-ce que bande ko liba bambongo? Bana senga bambongo boy. Tozonge la bokoko na biso. Je ne vous demande pas de ne pas prier, on doit prier. Mais tala bokoko. En principe, voilà prédication oyo na ba église africaine, il faut voter yaka. Kabasele prédication yangoyo. Otelemi kuna ozotali sabatu maoni mvuruzu kimbango wane ko sala. Makamuni ya ki pa vita bandai ko sala. Pona batu ba bika enoko senga bambongo na bango. Là ça va tout travailler. Québec on peut son bon. Recours à l'authenticité. Là, je dis un grand merci à Jack Bauer, Tata Mbemba, ou à sa idéologie. Si Kimbangu 100 kilos, Kimbangu 100 kilos pas pour la Sabana, autant Sabana voulu Kimbangu na bon na Tibako na idéologie, ya Moussala. On doit travailler. Ne soyez pas de fainéants, ma pasteur. Allez travailler. Ne soyez pas temple à l'église. Allez travailler. Mais tu travailles. Tu peux prêcher la parole même pendant que tu travailles. On appelle si mot pas pasteur Alexis na Bundes. Pasteur, mais Kendaka Moussala, Ateya Pena Moussala. Voilà pasteur à solo. Pasteur Alexis Motenayo. Le nom Mokolo Lomingo. Tosuki Awa. Ce qui est mission, c'est Pélicio, merci, partagez un mot. Ce qui peut c'est Pélicio Télisolo, partagez, peut-être, tant que partagez un mot et que Sungande Komoko, Songolo, et Sikamoko, Pakala Yakobo, son tête, on a besoin pour ça. Année, on a 45 000 abonnés. J'ai confiance. Tout na papa, tout na maman, yaya moi si y'a mobile. Est-ce que s'abonne déjà à la radio de Koé TV? Panda Sango, la radio de Koé Télévision. Panda Sango.
bande ko ba s'abonner ko bosa na pété ko s'abonner na deuxième chaîne na biso Afrique Masolo TV betape Afrique Masolo TV ko pona photo na ngai bimi wana o s'abonner yepé aya malembe kaka lokola ya na yenga komi. Allez, on se retrouve prochainement dans le numéro sur Radio Lokole Masolo. C'est votre chaîne Radio Lokole TV. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara.